Ah oui, merci. Na fidélité na bino sur Tindika bo mesana kota la émission na biso partout émission ya next topic émission ya actualité émission pesa bino ba info surtout na kata Tindika bo yebike awa to ko sarate awa zakane ba information pendant na ba détail surtout merci à Rifé Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mamé Lisée Matondo, merci à mon vieux Kwame Chaka na Londres bandeko et belé botala Tindika botala émission ya next topic toke tina Afrique ici toke partout boza kolanda biso vraiment boza la connecter à boza ba information ya solo à to solo masolo et talimbo ka bobi ka actualité qui dominé par rapport à rentrée parlementaire Joseph Kabila toke peta de trucs ko frapper DG Roger Frem passer Saïba mais a outi ko appelle liberté provisoire to ko beta masolo wana mboka za ko kewa petobi ke no rentrée parlementaire kalate to so ka il faut ba interpeller le ministre de la santé Etienne Longondo akende na parlement ko ne ko sa ndenge nini il faut que pe na justice masolo za ebele awa to ko so na mwana mboka bobi ka yaka na évangile na ye ratakate évangile na ye za pe lokuta te évangile na ye landi moi évangile pe na bato ba bo solo na kati ya mboka kwa mwana mboka Saint Thomas mbote ya nix topira mbote na balandi ya Tindika mbote na Edi Kalubi Ngandu depuis Osaka Japon, donc un bon disciple fait comme son maître, donc il est au four et au moulin pour nous conscientiser les Congolais toujours dans ndenge tolobaki ke mikolo yo pour souffrir trop pour inabi sopo toko ordonner bino vraiment c'est un ordre que bolingo ya Congo pe bolingo ya ba Congolais ezali obligatoire. Bolingo ya Congo pe ya Congolais obligatoire. Actualité aussi les camicolo makasi le koni marqué semaine actualité politique. Non, pas tellement de surprises, sauf que politique en Bora et Zotambo l'a bien et puis attention, ils ont vraiment il y a kokita surtout que l'Okuta ils aura le dessus vers les années passées, les mois passés, mais actuellement Moutenam Taïbi Rolnaye qui est président, qui est député, qui est sénateur. Et puis ainsi va le pays, ainsi va la démocratie, ainsi va la beauté même de l'état des droits. Donc voilà quoi. Depuis 2018, le président confirmé le sénateur avait abîmé. Président c'est sénateur avait nakati ya Sénat, tout le monde mabunda paniqué, tout le monde tambo paniqué, tout le monde dit bango bazaki accompagné na Ilukamba. Président ça va koloba. Non, premièrement, personnellement, Ezagi non-événement. De quoi Bima c'est comme sénateur Aziba Libosoya, mais c'est déjà non-événement, ça fait événement. Dans le but, premièrement, à mon niveau, Ezagi non-événement, parce que je n'ai cessé de le dire dans la émission que biso ba Congolais, peuple congolais, n'est pas population congolaise dans son ensemble, tout ça en relation particulière. Na Joseph Kabila en tant qu'ancien président et puis sénateur à vie. Alors, donc, un sénateur à vie qui a trouvé bon que comme rentrée parlementaire et zongi, et alors moi la classe et zongi veut faire la classe na bango, moi je ne vois pas ça un problème. Sauf que na mito ba Congolais belé, les aki le rôle mythe morobo, hein? Azaki ko entretenir le fait qu'abatama na kati zamba ya rwanda ndeke nazala bozoe bataza chauve souris bozoe bataza moino bozoe bataza ko colombe za corbeau za aigle za ndeke nini donc trop de confusion et en même temps message ce que ça oye là batu bozoe se non nazala na mtarone ya lion ah so batu bele panique. Monsieur, non, Nazala n'a pas de lioté, mais elle n'est pas. Vous comprenez? Mais au moins, tellement batubélé, sobaoki comme un gouma, baobanga, sobaoki comme un lion, baobanga. Mais il a fallu, ndenge balobaka na français, laissons le temps au temps, tant et à kokoma. Tu as comment non? C'était ni lion, moi encore, ni ngouma. Je ne sais pas si c'est le qui était dans sabato. Vraiment, donc, Moussele qui était abimi a fait na zamba batu bayo comprendre que ah tout ça qui kobanga nde Moussele kete tokanisi nguma tokanisi lion tokanisi je sais pas moi nzoka ndeki na ngaka simple Moussele kete ça dit que un sénateur collègue ya Bati Lukwebo
le collègue yango ikasanji collègue ya sénateur nyonso voilà donc collègue na bango tout et puis particularité kaka ke ye excusez ceux qui ba échéance électorale ye to comme na ba vote et ceux qui ka mode yango etikala kaka bango ba sénateur balekaka na vote ya mode indirect donc ye au moins avant de participer na ba vote wana te po sénateur a vu na linga lelakisi sénateur à Libela donc c'est pourquoi honorifique on a ndenge ya bandolekane na vote mon côté donc ye ba député provinciaux pour voter nombre à quota na bino normal mais lui aussi peut venir comme un figurant parce que titre ya kufela nango mérite l'état congolais PCE mais ceux qui écoutent kala kaka parmi ba prescrit la constitution l'état des droits sera respecté scrupuleusement sans problème t'inquiète. Mais moi Namboka Saint-Thomas rentrée parlementaire malgré makamaka tuzaki lo bamité tout monde net que moi finalement ma beza quoi tout le monde FC ça zone qui prend la pression hein te na habité ngala lo bagasoko moniteur on dimate stupira Yannick bato batala biso bazaka même bazobate ba quand même bana mikete force wapi yo laksanga FCC ya Sénat pour Kabila côté Sénat donc non moni force non FCC est affaibli totalement d'ailleurs donc espoir d'abord dans le parlement mais qu'est-ce qu'ils vont faire parce que ils n'ont pas la marge de manœuvre. FCC avait commis une erreur grave le fait d'avoir tu as filmé ce comme on Dewa voilà Dewa raebi ba omo ba yagi be rona ba chantre mpanzi ngwana donc n'importe quoi mais comme azana est imbécile puisqu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas et au moni lelo azabena ya robon wana muto asika mais sinon ouais bisa bena ouvertement que bandeko ils ont pris beaucoup de temps ya koko sakabatu pendant que bafandeli nini mir moko eza nango zelu na zelu ya nango makasi te FCC parce que FCC a fait privé à Joseph Kabila eza nango institution te na sisa eza nango institution te eza nango loko moko te alors il y a aucune force au FCC zongi nango o etikali na FCC na FCC année 2020 déjà année onzamba lobaki ako humilier FCC o etikali les autres to benga grimace à muto ko na velo moni basili gaz ndeko banda yo quand même na ba compétition football soko tali coach entraîneur ba joueur puisque tant on quand même na ba Real na ba Barça bazo kumisa ba joueur na so mona kuna eza Zidane par exemple na azana na Real hein? Voilà on dit Zidane aza coach ya Real momoni match mo makasi yo moni ka benda do mutu wa Real wana batutu ba bi Real nda coacher batutu diko moni Real bena lati Varese na Varese ba che numéro na suka ye moko jouer alinga kota nakata vesero ki Zidane na yebso que non fallait baba kisanga malgré numéro na nga baba s'appelle coach ayemo on rep so to ebite ke ya za coach tala score degré ya Zidane parce que eza panique tali benenge non équipe est tellement ébélée à zéro hein ébélée à zéro et Razola Tavares a se chauffé puisque faut pas présenter par l'arbitre que non azoya kokota mais malheureusement talere Salemi quand il a chauffé asilisi azola kisana mokili mobimba que non faut pas bakisa coach puisque ba komaka Varese kaka hein Zinedine Zidane numéro 9 siko abiono faut pas bakisa coach mo mutu toyeba que non coach mtakoti na terrain or biso tuna ba supporter na monde tout bato batala match ba bike wala coach ya Real bizarre mais tala buzoba nanu kutu arbitre anosete no kwa kokamwa batu nyoso bakamwa tellement ba joueur à Real ba bike za coach tala gardien na capitaine bazobi mapena na terrain po ba ya kozwa joueur po ba kotane na terrain ba okisi biso mokili mo masoni ya ndenge on a pas la même na règlement ya football puisque bino posa ja ba joueur boza na terrain lorsque coach le bino mi comme si joueur mais devez votre collègue devez beaucoup ya rasuter capitaine venant de l'équipe
na gardien bino bato fo boyamba bozwa sono tosala cérémonie ya kokotisa coach na biso Zidane wana nde mwa soni muke tomoni oyo mona na biso bato alors le reste eza nango grimace ndenge na yebisaka ona kalage no moni FCC eza nango museleke te aosala grimace nzoka nde idps anyoka donc museleke te bagrimace ne nyonso akotikala koleka nyoka na colère te Thomas tozonga par rapport à l'actualité tomoni sénateur a fait à côté tomoni accompagné premier ministre président du Sénat président de l'Assemblée nationale tout pour la nappe déclaration sur les casco keno Nemi a aussi le bac 2023 parmi accord qui accord signé secret na kati wana accord secret que autorité morale la bango en 2023 vous informé pour qui ngo na banana mwilanya ou bien na banana na accompagnement voilà na banana mwilanya Yannick il faut boza la paix bas historien parce que ngana bena moi historien la politique à Congo pays oyo les cas na bakor moko terrible tout ça na bakor de Lemera tout ça na bakor kola accord de Lusaka tout ça na bakor kola accord d'Addis Abeba tout ça accord cadre d'Addis Abeba tout ça accord de Pretoria tout ça accord global inclusif ya San City tout ça accord ya Saint-Sylvestre tout ça accord ya Genève tout ça accord ya Nairobi mais voilà wana tout cas ba accord mais pour ton info na ba accord tout na tangi wana accord atamoko te zala respecter scrupuleusement de war na ibide songa na kosa soki na ba accord wana tout na tangi zala na accord moko zala respecter scrupuleusement bino ba kolo lu falansa denge bolu bolingaka ko manyola ngo avec justesse accord moto sika ko la respecter alors au moins nemi muliane ngala ka sa accord na bango ezalaki ya bango baza na majorité na parlement et que Félix a la présidence d'où il faut bakene na coalition selon entendement na ngai maintenant s'il s'avère que nemi muliane un accord moko bayokanaki ke IDPS fatike le bon pouvoir en 2023 en tout cas on a regretté mingi que Kabila ana libabe na vie Joseph le fait qu'aza mwana ya rebelle aibine politique te donc aleki bena na rukuta parce que Félix aza mwana politicien papa na ye grand leader donc ya mboka oyo et puis docteur en droit baena programme munene oyo baza ko prôner état des droits siko tala bato munene ya ndenge wana oya osala bango accord moko verbal je ne sais pas moi yo moko gaz ezate puisque ils ont kena kosila puisque tous les rapports d'elle lelo kaka onde tolo baboye un grand nombre de pays ya ba état européen ba otiko yokana l'unanimité pour que ba créer tribunal moko pénal international sur la RDC pour la juger ba crime nyonso oyo le cas depuis 1994 donc 94 tina excusez na moya lelo alors le roi Joseph Kabila bika robika tiens 2023 est bien mais pour ton info ezaka na regroupement politique na mboka oyo na 2016 ezalaki piloté par un grand homme politique à la personne Etienne Tshisekedi paix à son âme et bengamaki comme rassemblement mais sokotali regroupement politique on ezaki na gaza makasi na vivacité de 2016 à 2017 mais là fallait bien sûr mais là fallait 2018 comme rassemblement les soustes alors que l'FCC ne te fasse pas peur parce que n'ebisaka yo que mon frère ami FCC la Mouka Cash eza ba fait privé eza ba institution eza na ngopeka ka ba plateforme électorale du jour au lendemain et koki ko disparaître ce jour que tout ça na makambo état de droit non président Chikito Mishashino avec Kiki Kazong ya bato maman Bibiane BBC vraiment binoté bato bokoko kokoma neti ba ignorant parce que namboka au problème na biso ezanga to bossa na kanoki mais pour ton info topé satan attend yo na bato balanda biso basengaka nzambe grâce base à la viva de war senga nzambe grâce aux à la viva total à réellement en 2023 FCC a zobo continue mboka oyo n'importe quoi en tout cas tozala saint Thomas président Chikito Mushashino depo benga info zo benga ngali souté na lobby boy saint Thomas lelo oyo
PPRD FCC baza ko préparer la bonne bango na ndenga CC babi IDPS na distraction ya makasi IDPS ko mona ba parlementaire de baza ko leka ko communiquer côté mabunda boye côté boye tandis que Shadari na manye makuna plein à craquer aza ko former batu pona baza ko préparer 2023 alobi erreur basala ki na 2018 ba kotika la jamais ko sala na 2023 bazo so ibonga na bango Kabila ko tala kota ki na kati ya Sénat bazo yemele que non il faut songa na place na yo osonga na place na yo. Bon, Aïe n'a répondre nini. Vivra verra, mon frère, vivra verra, t'inquiète, Yannick Stopira. Merci Nanou na Vienanga Tumba Collège, parce qu'il y a l'andakanga trop depuis Allemagne, maman Laurence, y compris Solange, Natchez qu'on a Paris, Mbote Nabino, Kamba immeuble na robo sana hote Patrick Nyongoni moni, Mboka Oyo, ezali Mboka Nabiso, mais surtout attendez à Koko Sarabatu, ça moi importante. Et là, on est en Shadari, on s'ala yasika, on basala gite, parce que vous avez un pouvoir totalitaire, yo yebi de faire Kabila Shadari, non? Donc, mboko mobimba gouvernement, ba généraux, tout, ba membre de la campagne. Alors, là, on est en siko basi ba raté penna, et bon, on n'a mboka oyo. Na respectera ba politiciens congolais. Mais na yebi que Yannick Stopira tous les politiciens à Congo mona ko ba yu ma oyo na no monati. Puisque nous mona ka bango na bango tu ba wela ra poste moko ba ka wela depuis tout ce temps. La primature. Donc, à part le vieux Tomalanda, le vieux Etienne Tshisekedi, le vieux qui assure Moutou pour cela la présidence a gagné bango, mais le reste yo yebi ben plus 4 ba bemba basuka na ba vice-président, Antoine Gizan mo yebi asuka na primature, akufi premier ministre. Azoka déjà sengela ngwa bando le reste au monde kana ba ganga kana baruka primature rien que la primature mais ba mozito kuta sa utakana mais omoni posesi la raté puisque moni babora ibaka tout mingi esekei misupe comme aussi la remonte kazonga ainsi de suite mais il y avait qu'un seul politicien ozaki intelligent et puis mature c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi même Kofi Olomide soko tuni lelo azuselo ba mzembo campagne bazaki ko présenter kitinde que il y a présence de la République de Joseph Kabila. Donc Afdel Bandaya a kokaki ni kokababilo ko tomona Joseph Kabila na plus 4 abino non to kabola présidence menga mona tikala ka président de la République parce que bango ka président de la République ndelo ko monene ba kufelaka. Omoni to uti san city na bango na dialogue. Mais baye basali ba mandement na biloko ebele ba porter na carte constitution oyo taillé sur mesure ya taille na longueur na âge ya Joseph Kabila. Alors lelo eyeli bango ndongo donc na minute oyo bakomi bulu yeke parce que biloko nyonso basalaki le seul le plus intelligent c'est Félix Tshisekedi lelo c'est lui le président de la République mutoko saote na ba institution nyonso zona na mboka institution le plus puissant ezali président de la République parce que yango mutezo arbitrer makambo ba institution mususu yango mutezo garantir bon fonctionnement ya ba institution mususu alors ils ont déjà perdu d'avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Kabila et ses poulains, les Kassamba et consorts, quoi, Basaka Kobang Sabatou, trop chef de l'État, président de la République, mais Moni tendance, c'est ça renversé, Baliba Bandoko Sabatounet, Babandobang Sabatounet, que Parlement, institution, des Amakas, c'est ça Kobang Sapo Kabila, Azamo na classe Nabango, Asali école buissonnière pendant une année, Nandamulelo, Naïbake, rentre à classe, c'est ça, Lelo. Papa, Ngaï Soginga, Nagi préfet, Nayo, Ozuna, no exclusion, il y a 3 mois les sous. Faire. Mais un médiocre encore. Donc quelqu'un qui est, tu sais que c'est toi le président. Ok, nous y a Mamouto à mon classe, nous finalité, Bavandi. Tambo Mwambali Kolon a perchoir. Yen a c'est le rôle en Nenga comme de War Kuna. Donc c'était comme ça. Donc Tambo Mwamba, Nal Rola Wangaye, si quoi Tambo Mwamba de War Kuna Nenga Talanga, parce qu'il est bien en cravate. Bino Momon était là, jaloux, quand on a négocié, Momon a été, mais il est très bien habillé là de War. Donc, vous voyez. Na contexte on ande et paraître alors to Luka Koko Sarate yonga na ebisaka yoke décembre réseau réservé biso ba surprise et belé omoni na nukutu tomi komeli décembre te omoni nguma ona za sabatu ke nguma ona za sabatu zo bank sabatu na kinga kati ndo kanda sakufo mukile ne mtu zo bank sabatu mais to ya mona ke na muselekete abimi lelo polele Saint Thomas évangile à l'Obagana Binonine. Ce qui ont monité, condimaté. Qui n'a pas vu que le Messie, yo Congolais, n'a vu que yo na mental na yo, osaki ko garder ka na mental no yende président de la République yem to diriger mboka oyo. So mi tuna place yo vandi.
na pays ni yomona sénateur a nommé un président de la République. Comme ils allaient s'assober dans côté pour la haine, na ona jalousie na à la personne de Félix Tshisekedi. Les loba F bazaï baba vidéo bimi, tous disent que c'est Fachi qui était favori depuis Bazalaka, ni était trahison à Martin Fayulu. Donc, un homme qui a un cœur. Au moins, couleur en tout Martin Fayulu, couleur à monter manaye. Quelqu'un comme ça qui n'est pas sincère. Si tous les Congolais vont réclamer, après cette généalogie, il a peur de quoi? Tout ça, bah, Congolais. Yannick Stopira, Ozana passé, na Ozapera Bamasta, no Bokola Rabango, Bozana, Rabango, souvenir, Rabapé, Rabamé, Rizalaka. Et donc, et Kogi jamais Kobungana. Donc, moi, je suis le fils de Moukanya. Et le Moukanya qui est mon père, son père s'appelait Loubilange. Par exemple, ma mère s'appelle Ngalula. Son père s'appelait Kanda. Donc, généalogie Morozane a bien composé. Mon appel, pas Fachi. Son père s'appelait, et Tshisekedi, sa mère s'appelle Marthe. Et sa maman, la maman qui a mis, et Tshisekedi au monde, s'appelle Kabena. Et son père s'appelle Moulumba. Donc vous sentez que il y a moi, généalogie, par exemple, les listes exhaustifs. Donc c'est pour te dire que Toti Kande Lokuta, Tolinga Kongo, Tolingana, et puis tu as un solo. Vous voyez que Fati Batubalobaka qui a reçu la 3 mois. Fati Batubalobaka sala inanete. Fati Batubalobaka a ébé le côté. Fati Batubalobaka a sa sogine. Banenge na bango nyonso na ba rêve na bango tous les lots na maye. Wow! Toke na bino malembe. Nanu tokokisi des ans. Tokokisa des ans le 24 janvier 2021. Donc nous avons encore beaucoup de temps. Et beaucoup de temps. Donc yon a minute loko na biso ko supporter biso te biso ba oyo ba santu toma buka mona buka ko ikraba tutu ngene évangile solo. Dewar, pardon noko. Kende Congo Brazza kuna. Babenga ngompe Congo. Soki biso manda na biso esili oye na yo. D'ailleurs kuna kutu ekono balu beza na ngote. Okozala à l'aise ya vie na yo mobimba. Alors 2023 oya bongo na leader na yo oyo lingaka wana. Force na bino na biceps na bino nyoso. Boko bimsango kaka na irne. Vive la démocratie et l'état des droits. Voilà. Saint-Thomas, tu as presque un entretien à Bisso. Tu as déjà 30 ans, moi ça va. Tu as déjà. Mais il y a parlé. Tu as c'est ça. Parlement debout. Affaire tribalisme, comme numérique, non, pouvoir à Fachi, moi, tribalisme, comme la Mouka, comme on a bandé comme ça, il n'y a pas de peuple, qu'on a Bangala, Batombo, qui est-ce que tribalisme dans la place na Congo, Mobutu, a la unité nationale, quand ça vous parle de honnêteté, na caisse à l'État, je vais comme la sortie qui est complété. Merci Philippe Msangila ina Qatar groupe ami Bondeko. Ba masalanga ba olanda ngai donc bana moko mayele belé bana Bondeko ami Bondeko na kati mapela. Masina na ole la bino mabe Jacques Mbuyamba na Chypre omoni biloko mususu Yannick Stopira atu na ngai ezopesa ngai mwa souci na bana mamba parlementaire de bomoni na mboka ona epesa ko geno IDPS za parti oyo bona ebite so na lobaki ngonde pa na yo IDPS za parti nzamba poni na loba IDPS Tshisekedi za IDPS mayebote eza IDPS mbinzote omoni po ba IDPS ngo zebele IDPS mbinzo ba comme mutolo ba ngana ba IDPS mayebo ngana ba IDPS Tshisekedi. Donc l'homme qui a incarné la politique congolaise Mutoyo, il n'a pas fait des œuvres ba ouvrage abimise mais abimise asali ba ouvrage par rapport à ba génération. Donc vous avez 3 décennies au complet oyo eyekoli koleka webi université bato basala ba 5 ans siko bato ba continue à université et Tshisekedi basali ba plus de 30 ans. Donc 3 décennies bato ba yekola maté ya IDPS. Ya le peuple congolais a au télé balabala parce que Tshisekedi est venu défier la peur puisque tout na ba dictature politique ya biloko mo réservé na bananti na ba salon IP ne robeta ba solo politique. Yo mais c'est tout le monde robeta ba solo politique to ba okanga yo to na kata un père parti état. Donc yo zera kam kono vote que nous voter ka bulletin vert. Donc rouge au poni makila c'est que olingité. Donc tout le monde obligatoire rosa mutu ya un père. On était comme ça. Mais Tshisekedi a béni ce pays puisqu'à petit qu'il y a liberté d'expression toujours partout. D'abord le politique na bureau a na balabala nyoso ezalaka secret na kuku à travers le parlement de bois IDPS masolo ezobetama. Au monde ndeko na ngane nga termina sani na nguba wana a la parlement debout ayoki masolo mboka arataki information na radio arataki information na TV à travers courant ezalaka lisuste mais à travers parlement debout il a une bonne idée ya politique ne ba ko memele puisque kuna batu ba ka parlement debout c'est la population.
Et c'est ce qui a fait maintenant une force. Et que 18h, bato kabila bakanga qui misu bazaki motema makasi, bayoka ka ba cri à population te. Maintenant, avec le Parlement debout, Soufati et Community, et comme une force, il y a pression, ils ont interpellé, bah, on va diriger. Tala, rentrée parlementaire, au na discours d'ouverture, il y a Janine Mabunda, a épinglé, makamaba parlementaire debout. Oye pas Tambou Mwamba, a épinglé makamaba parlementaire debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bango balara 500 koto 48, mais c'est santé risque que toi la ramouké, bon, bah, plus de 80 millions, bah, quoi, envahir biso na minute, yoka Tambou Mwamba. Na discours, on a yoki kuna libande comme oh, bon, député tika policier, il faut sécurité, de ça comprend que bango na ba belé, donc bango ba 5 certifiés ba envahir bango ba rolia bango loko la bana miki. Oui ba Janine Mabunda ba fingi ngai Janine Mabunda, ba tumoko bona ba réseaux sociaux ba finga. Mais réalité zanini. Vous avez tellement menti, bino borula kana ba jeep, bango mena ba sali ba force, bango l'état zo bango en charge te, mais baza en contact permanent na population, ba solo na population puis l'État congolais à travers le président de la République Fachi Ayo Kabango. Et ils ont aussi compris que la plupart de la crise depuis Fachi a pouvoir, ils ont multiplié l'institution parlement. Donc, la crise d'union sotomonia va mort d'homme te connaître, la plupart de la violation des droits de l'homme, ils ont instrumentalisé par les députés, les sénateurs, les députés provinciaux. Quand on a quand même cas d'insécurité dans l'Est, et ce sont des provinces où les gouverneurs sont à FCC. Et la plupart des généraux qui sont là-bas, ce sont les généraux qui ont travaillé, excuse, la politique qui 18 ans, Joseph Kabila, na baninga na bango ba rebelle, o ba sala ba défection, ba kota zamba parce que ba bi cop na bango banda ba yana fidèle les aboy. To bomi ba congolais to ke to vandi na table de négociation, nga chef ba rebelle ba bombenga grade général, bilo ba élément bokoti na armée. Beaucoup ont compris puisque les lots, Robert qui crie ici. Quand les rebelles, Roger Lumbala, rebelles, c'était des rebelles. Quand je dis Roger Lumbala. Nazolo Baba passé à Batouté Noko. Donc, yo, n'est pas parti à Roger Lumbala. Oui, bien, Noko, Bako Sotem. Roger Lumbala, rebelle. Zaidi Ngoma, rebelle. Jean-Pierre Bemba, rebelle. Joseph Kabila, rebelle. Moussel Laurent Désiré Kabila, rebelle. Donc, Lambert Mende, rebelle. Donc, tous ces groupes qui là-bas, Azaria Sourobero, rebelle, Moïse Nerugabo, rebelle, Bizimakara, rebelle, James Kabarebe, rebelle, Munani, Runiga, rebelle, Makenga, rebelle. Donc, Tozoa, Mipikou, Yaba rebelle, Bamboussa Nyamousi, rebelle. C'est qu'au pays, Oyo, et autres qui ont un héritage, Yaba rebelle. Quelle est la conséquence, Yaba rébellion? Les gens n'ont pas de koulou, n'a pas de ça, batuna, machette. Et ça qui culture, n'a bisote, si qu'on va comprendre, tout ça, la gouvernement va renégocier na biso. Il y a un kidnapping, enlèvement. C'était des choses où il y a une époque na biso, ils allaient cater. Maintenant, tout le tribalisme. Na tout na rayom ko musu sawa. Na ba to ba landa biso ke. Bande ko nga ba congolais nga na zo ba place na vandia. Nga inde ko na bino congolais ne bomuni nga na za zoba. Na za zoba pona ni. Puisque biso na bino bande ko nga ba congolais mo tribalisme façon to utiliser quand faut bosunga ngai. Na linga le laksakani. Pour nga la comprendre puisque l'entendement na ngai. Na sala conseil que biso ba congolais pour to désigner mutu kaza tribal faza la muluba. À part Balouba na Congo, na mona rabatu musu to désigner que baza ba tribaliste. Si on a trouvé que tribalisme na Congo, tout ça allusion à Balouba. Si je comprends bien. De ce que Balouba ngo biso to sali la tribalisme za ba wapi. Puisque na lamuka Balouba bazali. Na FCC Balouba bazali. Na Kashi Balouba bazali. Ce que tribalisme bino mo betelanga masolo eza wapi. Puisque soki za na batu na ko tanga ba kombo na lamuka na ko tangela bino Jean-Jacques Mamba na yebi kaza muluba za na lamuka. Na yebi nani c'est qui encore professeur Kalele Aza Moulouba Azana Lamuka donc Azana Kawana boye bien nani professeur Devos Kitoko Azaka Saye Musonge donc na Kishasa tokobenga yeka Moulouba nenge tobenga Kabeliezer tout Balouba donc Aza Moulouba Azali Mutu Lamuka. Alors dis-moi tribalisme sikoyo kune pas n'importe Mike Mukaba Azali Moulouba bien que ye bauti ko boyana exemple ya muke yangwana toye epa ya FCC tozana baluba lokola bango ikasage tozana baluba lokola ba Jean-Pierre nani Kambila tozana baluba lokola ba Jean-Marie Kasambase patron de wara futa yete balonga na kanda na bango tele lombongo ngope mokope tele serate ngope yoka banyongwa leta fo ba futa fo soki te ba rosele po ba mesana kana ba exonération moko lukuta membalo dor l'état de droit
kanga bango ndenge bauti kosele Fadena ou Martin Fayulu donc mbongo l'état faut que vote okanga papa na on monte Mike et puis les deux administrateurs il y a Tindika je vous aime bien donc na recommandé en cas ya ba sujet brûlant et actualité Yannick Stopira ya rapport évangile ezwama Elia Makitoko Lala Pongi ya ba bébé T Lala Pongi ya bana 2 semaines Fati au pouvoir après 10 ans tokota la ba congolais pour décider après beaucoup de réalisations nini koya merci en tout cas zalaki Saint Thomas na micro na biso évangile so continuer kaka toko kaka évangile za awa bo s'abonner toujours na tindika mbala sima na tiki bino ciao. Combien de